Nzamba pambola bino bandeko esika nyonso ezomi bino bozolanda Mère Dorcas, la grande dame. Je suis servante de Dieu. Oui, c'est la suite du message. On a opesa na bandeko na ngai ba congolaise et nako kende tout droit na but. Message ya liboso na pesaki, je sais que na lobaki j'avais parlé na lobi moi mambo belé puis après on pesa message na suka là, je vais aller directement au message. Oui, le Seigneur insiste. Ouais, batu oyo baza na boyebi to na connaissance moke ya mambo na Nzambe, ils savent lorsque le Seigneur insiste sur le message ou encore un message, c'est que eza sérieux. Bandeko nako senga na bino pardon. Bo partager message o. Souhaito souci ezali ekomela ba concerné. Certainement ta musuba webisanga mama pourquoi luki bango moko te. Le fait que excusez-moi, il y a de ces messages là oyo baluka bato personnellement ou encore en privé. Il y a aussi de ces messages là oyo balobango en public. Et c'est important message les en public comme ça. Et par rapport ya makamnyo soto ko mona to ko yoka to pe to ko mona pe to zoyoka sur bandeko na biso. Et une autre chose, elo mosusu ezali bandeko belé ba oza d'accord na ngai puis ba yebi bandeko bato ebele nyonso te mais la majorité bandeko ebele oyo ba sala ba kombo na niveau ya media balobelaka bango na ba Facebook, ba YouTube, basala ba émission na bango, bazongisa basala bo ebele ba mikomisa ba star ouais, tant dans le ba star, ce sont des gens oyo des fois ta mususu au komelie c'est un constat na sala na na moi ebele o j'ai aussi ya kolanda ba émission na bango oko komelie ta mususu mbote ka ya pambo ba répondre te hein. Ouais, je sais de quoi je parlais. Et bato belé ba yebi mamna lo beza ya solo. Ils répondent pas. Au benga epe boa ya mbote hein. Bon bref, bazan la ba raison na bango. Eza moko ba raison message o eleki na public et na supplier bino pe na osenga na bino s'il vous plaît partager. Et parmi vous, na yebi ke eza na ya moko to mibale o des fois o parfois ba solo la rapé na ba ndeko misusu oyo baza concerné na message oyo bokozala akozala proche na yo akozala moninga ami d'enfance akozala collègue camarade et voisine voisin tout ce que vous voulez ou encore une personne kaka boyebani na ye bosololaka na ye et ozala canal ya lipamboli mpo na ye oza canal ya lipamboli mpo na ye. Les amis, je parle de la part du Seigneur. Nazana intérêt mon côté. En dehors de ça, Yakoya Kakana Media pour donner ces messages et surtout, je sais combien et comment tu réagis Saka. Ouais. Congolais, toi, n'andenge na biso. Et l'homme sous et ça m'a bêté. Mais les gens, bazar na conception na bango komoni la makambo. Pourquoi? Parce que alinga ga yo logo oyo ya lingi. Vous voyez un peu? Oh ya lingi ayoka. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de Dieu. Ben on a aussi la bandeko na bokebi vraiment faites très attention et surtout de retenir, de réserver. Tango olingo ya oya ko bamba mabanga na ba marambo tam susu oyo ozo maîtriser te to pe oyo concerné yo te. Et certainement vous avez compris ce que je vais dire. Bref, les amis, je vais aller tout droit au but ou encore au message. Napesaki message et je vous avais dit qu'il y a un message oyo depuis l'année passée, vers la fin de l'année passée, et un prophète
ou encore une prophétesse aza mutu oyo te soki nzambe aye alobi na ye to ayebisi va parler ka ata nzambe 6 na minutes na telemi ake kwatu sans kokalkule baparametre abandi bilobela mwanza non. Faut ko digérer message, il faut koluka ko comprendre un message et puis il faut koluka koyeba circonstance et ton moment favorable ya kopesa message, c'est très important. Et na forme to pe na lolenge nini na manière nini parce que l'homme sous ezalaka message eza na problème te mais approche manière to monaka ba scandale ebele na réseaux sociaux moto aye atelemi liboso ya caméra bandi koganga aza kotuntuka ndoki nzambe alobi non, ça c'est pas Dieu. Et nyonso wana ça s'apprend, ok, ça s'apprend mais toza wana mpona yango te. Nazwi message année passée, nazwi message vers la fin il y a 2021, je crois entre octobre et novembre comme ça babilo au mois bongo, et j'ai cherché le moment opportun ou encore le bon moment bandeko ya koya kopesa message oyo. Nayebisaki bino l'autre fois na ngana pesa message oyo tango ndeko na biso Angelica kufi. Mais je sais pas qu'est-ce qui m'a retenu. Nzamba zolokumu, mais je crois c'est le bon moment ya kopesa message oyo. Bandeko touta kolanda voice ya ndeko na biso Magali lo mama et peut-être na ko zongela ngo arate bota la première partie ya prophétie to ya message oyo on a lobaki juste d'emblée to bandaki na yango et puis to loba mo ba mususu. Et les amis, il s'agit de vies humaines. Bible zo lo banzamba keli mutu na lilingi na ye apesi mutu valeur et atie mutu na mukili o na tina et se nzambe kozala te bato ya kufeli babunga pe bakufaka boye non. Yango moni après la chute nzamba se souciaki abikisa mutu atindi mwana Yesu enfin on se ondimela ye azwa bomoi na seko. Et à chaque fois qu'il y a un problème nzamba ya akate mbala moko aye kobeta to ko sa soki nete avertisaka et nzamba avertisaka na bandenge ebele et puis nzamba avertisaka mutu mbala ebele. Nzamba avertisaka mutu mbala moko toto kaka non. Bandeko na biso bakolanda ngai na ondima ke message ekomela bango et ebele basi bazwi ba avertissement ebele de la part de Dieu. Oui, so bazoyoka ngai bako confirmer ma nazoloba. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Ebele basi bazwi ba avertissement ebele de la part de Dieu. Na nzela na bandoto nzamba sololi na mingi tel que baza wana bayebi et na nzela na batu et ape na batu oyo ba proche to batu mususu oyo pe basi bapesi bango pe ba message. Ouais, parce que Bible zoloba nzamba loba bandenge ebele. Nzamba loba na biso na nzela bandoto, nzamba loba na biso na bandenge ebele na nzela na batu ndenge lelo na ko pesa message le Seigneur m'a su parler. Na loba ki boye message nzambe pona bandeko na ngai eza boye. Et premièrement pour préciser bandeko oyo wapi eza bandeko baza na monde ya rando, monde ya rando, monde ya insulte, monde ya rivalité, monde ya rando tomonaka bango tomona comment est-ce que bafinganaka baswanaka mikolo et eza kutu ya koya ko rappeler te ba mambo basalaka toyebi na mibali na basi mais eza plus bana basi ya plus bana basi ya mibali misusu bien que basafisha comme boyete que non nga naza mutu rando mais par rapport ya ba acte na mambasala toyebi ke songolo na songolo bayokanaka te pakala na pakala ainsi de suite. Et yango le Seigneur est en train de vous interpeller mes frères et sœurs. Nzamba zo benga bino na repentance. Et le Seigneur est en train d'insister na message oyo. Pourquoi nzamba zo insister? Eza parce que mabe ya liboso. Et nzamba lingi te boza victime ya mabe wana. Yango alingi a épargner bino à cause de son amour. Bolingo na ye. Nakozana na moi ba précision na quelques personnes. On a mentionné ba kombo et puis na roloba moke par rapport à leur vie.
sans toutefois na kende musika muzindo makasi to mpe kosimba basensibilité mosusu ekozala malamu mingi te. Nakoloba boye avant na banda ko mentionner, le Seigneur vous appelle à la repentance, mes frères et sœurs, repentez-vous. Se repentir veut simplement dire ko changer direction. Nzelo bano kende ya malamu te, changer nzela. Bo bima na makambo yo ya kofinga, ya koswana, ya koloba na mabe, bo bosana tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu, et s'il faut bo se réconcilier, réconciliez-vous. Repentez-vous. Ya motu yo nzamba na ngopose yangwana. Réconciliation eza penza problème te, et ce n'est pas une obligation. Repentez-vous. Bo bima na makambo. Nzambe ana posa bo bima na makambo yo. Bo tika biloko bozo sala. Parce que bo sali mabe ebele na ba makambo yo. J'avais mentionné ba insulte, aussi ba personnalité, kofinga, ba infirmité à batou. Dieu est contre ça parce que bo kela batouté. Et tina niveau yo keneko kota banda kwa banganga. Ebele bozawana bozo yo kangai, vous savez ba mamuni bo sala pe ba mamuni bo salaka. Boyebi, boyebi. Ezaka ndeko ta utu ko avouer to pe ko confesser que à côté nda wanganga pona osala moninga mabe, vous connaissez bomiyebi nde bozawana. Vous savez ce que vous avez fait et bilo on bo salaka. Boyebi. Boyebi. Et je dirais ceci, nalba na mentionné ba kombo. Ya liboso na oloba d'emblée pona bino nyonso eza, le Seigneur vous aime. Oui, nzamba lingi bino tellement makasi. Preuve. Bozwa ba message oyo. Soki nzamba azali na égard pona bino te, alinga kipe bino te, alinga pesa bino message te, et bolinga bokufa na mabe na bino. Mais tellement qu'il vous aime, yango omoni esengo nzambe ezali, bo se repentir, bo bima na makambo oyo. Et je sais pas, je vais commencer par qui? Karine Mokondi, ma sœur, la baronne. Pendant que le Seigneur me parlait de toi, nazoka baobengo femme samaritaine. Oui, baobengo femme samaritaine. Et j'ai cherché à savoir le pourquoi. Et on me parle de quelque chose de similaire. Oyo, femme samaritaine à Bible. Azaki nango oyo zanango. Ma très chère sœur, moi personnellement je t'aime. Et nzamba lingyo makasi koleka. Et ana posanayo. Pourquoi abenyo femme samaritaine? Tu es au son de ma voix. Nabi ke ba fan no ba ondimate ba yebite. Mais toi-même tu sais. Il y a un vide dans ton cœur que tu as voulu combler na balolenge nyonso. Mais au parvenera te. Il y a que Jésus qui peut combler cette vide. Ou en a makoki, ou encore des moyens, to bengango. Tu as des moyens. Ou en a bat balinga kayo, et ba soutena kayo. Tu ne manques pas. Ouais, tu ne manques pas. Ou en a mbongo. Mais, ils ont couvert vide ou en a te. Tu sais de quoi je parle. Olela na babutu na yo. Olela na babutu na yo. Parce que vide ou en a, ils ont comblé te. Le Seigneur te dit, il n'y a que lui qui peut couvrir cette vide. Yango babenga ke femme samaritaine. Femme samaritaine, à moi si oyo. Azaki na vide mona motema na ye. Ou alukaka couvrir. Na balolenge moko boye. Mais malheureusement, abano kwa ko combler yango te. Abano kwa ko couvrir yango te. Na bona kota mozindo. Ya mambo na oloba. Na bona kota mozindo. Mais na bi kwa comprendre ngai. Même kola kuta na Yesu. Vide wana ezaki comblé. Et moi si oyo. Akomaki instrument. Ya munene. Na maboko. Ya Yawe Nzambe. Oyo esalaki milumu ebele bika na nzela na ye. Et tu es cette femme. Le Seigneur a besoin de toi. Nzambe ana posa combler vide wana.
Et par toi, des âmes seront sauvées. Yango babenga ki femme samaritaine. Olela babutu na ma sœur. Et c'est moi solo nzambe yeso mutapé sa maman na ngai. Tu fais semblant des fois quand tu es devant ta caméra. Au séca. Mais tant aux ala yo moko ma sœur, tu sais, ça te ronge. Oyebi mamna oloba. Tu sais de quoi je parle. Et le Seigneur fait combler cette vide. Tu as besoin de Jésus, ma sœur. Sans Christ. Et ça passe aux ala heureuse. Oui. Bato balingako eza malamu. Comme moi je t'aime. Mais to kwa ko peso sengote. Ndimela ngai. To peso sengo moko ya miniti muke, ya seconde muke. Oyo tango otikala yo moko ozala te. Et kendenango. Tu sais de quoi je parle. Le Seigneur veut combler cette vide. Tu as besoin de Jésus. Je ne veux pas entrer en profondeur. Mais tu sais de quoi je parle. Il y a que Christ qui peut combler cette vide. Et le Seigneur t'appelle à la repentance, ma sœur. Lobby est bien. Lobby est bien. Quand tu vas recevoir Jésus, c'est alors que ce vide sera comblé. Et aux la bonheur pour nayo. Bato baza tout autour nayo. Même la personne au badbado kanzaza précieux pour toi. Ou encore précieuse. Toi-même, tu sais. C'est juste une mascarade. Pour un temps. Ou à rosasu pembeni notre lobby. Dans peu de temps. Dieu est capable de te donner une personne qui va te donner la joie pour dire bon à côté de toi. Tu as besoin de Jésus, ma sœur. Tu as besoin de Jésus. N'a eu un message à bateau belé en particulier. C'est vrai, monsieur, c'est ça sensible et je ne saurais pas le dire. Mais je vais faire un effort. Nameka kolo bango ata likolo likolo. Néanmoins, mokolo na yango à comprendre de quoi il s'agit. Ma sœur, ndeko na nga mwasi kombo maman ezala nani? Ya mwasi. Maman na ngai anima kwakala. Nzamba pambolo, le Seigneur t'aime. Il t'appelle à la repentance. Na ben on mentionné pas mal à bakombo batu nyonso te boza et belé vraiment et belé. Ce qui est vrai bandeko nyonso ya rando. Nzamba na posa bongo la mitema. Ana vraiment la besoin de bino. Ma sœur anima kwakala. Que le Seigneur te bénisse. Nzamba obengo na repentance maman na ngai. Na mona lobino molili. Oui. Et le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Je ne saurais pas entrer en profondeur, mais le Seigneur a besoin de toi. Soki oyoka mbela oyo e ozamalamu. Que les gens n'interprètent pas les choses à leur manière, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour nous remettre ça attention. Ma sœur, le Seigneur a besoin de toi. Nzamba osenga na yo précisément. Tika mafinga. Tika kofinga ba infirmité à bateau. Parce que ça risque de tourner très mal. Très mal, alors très mal. Fais très attention, ma sœur. Muto akela muto ya nzambe. Muto amikela te. Muto akokela pe muto na mokilo te. Il y a des réalités. Oh, pourquoi nzamba permetaka? Ba maramsu na ba vie ya bato. Toyibi lisolo ya aveugle na Bible. Oh, ba disciple batuna Yesu. Qui a péché? A répondre bango a ebisa bango. Ya ba boti na été ni ye moko meza pon kembo nzambe monisama. Il y a des réalités, il y a des situations que Dieu permet. Na ba raison e ye moko nzambe. Le Seigneur t'appelle à la repentance, ma sœur.
le Seigneur t'appelle à la repentance. Soko bongoli, soko sali yango mama. Et vous allez sengo mingi oza malamu. Mais so résister eza mabe makasi, mabe penza makasi. Par rapport à toi, c'est tout ce que je dirais. Ma sœur Yvette Kalombo, tu es une fille très intelligente, tu le sais. Et le Seigneur m'a dit de te rappeler que c'est un don de la part de Dieu. Tu es une femme à plusieurs casquettes, mais aussi découvrir dans noté. Oromi yeba, tant ma kolomi balé aux avoma katina bonzambe. Tu fréquentes l'église, oui. Oebi nzambe, oui. Mais le Seigneur en a besoin, il y a yo mobimba katina bonzambe. Te détacher, ko bima na bama anti-valeur, na mondo ya rando, na mambo bele oyo, ils ont honoré nzambe te. Et ce sont ces genres de choses qui nous ont empêché bonheur na yo. Ozo esengo. Ozala honoré. Tant au bimana mambo ezo distraire yo to epe sanzambe le kumote. C'est alors que tu vas te découvrir. Et puis, on se retrouver dans pas mal de choses. Je viens de dire que tu es une femme à plusieurs casquettes. Obenga mosa mambo bele. Eza oyebi wana kate. Il y en a plus que ça. Tu vas te découvrir. Okomiye boye ba valeur na yo. Tant okomi pesa mobimba na bonzambe. C'est alors que le Seigneur t'ouvrira les yeux comprendre qui tu es. Tes combats bitumba no mingi. Surtout ils ont concerné ton mariage. Ils ont plus dans ta famille. Là, je flash et je ferme la parenthèse. Cherche Dieu. Il te révélera plus et il te parlera plus. Déjà, tu connais pas mal de choses. Mon frère Moura de la presse. Nzamba Olobano, arrête d'inciter les gens à la haine. C'est pas bon. Babilo rebelle bandeko bosa na net, chronique, chroniqueur, tout ça. Bozo sala on a ndenge ya mabe. Vous pouvez faire bamamba minene oyo ko impacter ba vie batu positivement. Mais malheureusement, bozo se pencher na ba côté à malamote. En fait, vous êtes désorienté. Vraiment, je prie que le Seigneur vous élimine. Nzamba éclairé bino. Mais eko salema kaka si vous donnez vos vies à Christ. D'abord, comprendre ma mbébélé. Mon frère, arrête de tika boire ba pétrole na moto ndenge balubaka. C'est vrai, tant likambo ezali oyo senga fort lobela. C'est pas un problème ko lobela ngo. Mais yeba lo lenge nini ozo lobela likambo parce que même la Bible dit une réponse douce calme la fureur. Il y a de ces choses-là et anango mabete. Mais lo lengo ke no lobela ngo ebima mabe et ekosala ba dégâts. Oyebi moto etumbaka zamba to mboka. Ebandaka na tige ya almete kamwa moto amuke, mwa flamme muke. Tige ka almete me tumbi ba zamba forêt équatoriale eziki. Etumbi village bandako eziki même na bato baziki. Fais très attention. Tu risques d'avoir des problèmes avec des gens, tout le monde. Et oyebi sort nangote. Oyebi lobite. Oyebi te nini kokomela. Oyebi te se retrouver na mbiscade nini, na bisika nini, na moma nini. Et banani ota mususu. Ba ozala tout autour peut-être ba koyo ko bikso na likama. Mais vu que passé otika elo moko to salary eloko moko oyo et bebisa mitema bato. Ça reste des tournements ou de te créer des très sérieux problèmes. Certainement à Mokolo. Quand il y a des choses, de ces choses-là,
Je vais faire un effort ya lobango juste pour moi comprendre et puis voilà. De konanga le ketu. Le Seigneur t'aime tellement, tellement. Il y avait des choses que j'avais oubliées, mais tant on attend une combo, le Saint-Esprit me rappelle pas mal de choses. Il y en a bateau belé ba proposer ba maramususu, bien que tu as ta vie, hein, tu as ta vie, ça m'a oh yo mona keza malamu pona yo. Mais aussi de ces choses au bateau musu ba proposer. Il y a malamu te, il y a mabe makasi koleka. Soki o se réservaka, to ou hésitaka, kosala ngo c'est parce que le Seigneur t'aime et c'est lui qui empêche ça. Nzamba obengo na repentance, mon frère. Le Seigneur a un plan merveilleux pour ta vie. Où est bouleversé mokili? Il suffit seulement au sa vie non à Yesu. C'est par là que les choses vont commencer. Le Seigneur t'appelle à la repentance, mon frère. Je ne sais pas trop dire, trop parler par rapport à ta personne. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Bandeko bama mususu. Il y en a un important que lobango. Ouais. Essentiel nde mutu ezalaka suffisant. Vous voyez? Donc, on fait un effort de dire l'essentiel, point barre. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Nazoki pas mal à bakombo na quelques précisions à ba message. Na ça qui aurait fallait na commander na kai. Mais j'ai pas écrit. Dommage. Et bande comme sous s'il faut. Kobenga bango en privé. Je ne sais pas ce qui n'a reçoit bango. Mais néanmoins, message au bande ko pardon beau passé. Pour na bande ko na biso bana monde à rando. Tout le monde. L'autre fois, je vous avais dit nayebi bango nyon sauté. Et belé nayebi bango na bakombo. Mais sous c'est vrai na si na mona bango. J'ai eu aussi à les suivre. Et baza vraiment tellement ebele. Na ko kotanga bakombo te. Parce que baza ebele. Bamsou na tangi bamsou na robosa na ngai. Bamsou na robosa na nanga. Et ya on a osenga na bino pardon. Botine de la bango. Message oyo, botine de la bango, voice oyo, vidéo ou tout ce que vous voulez, botine de la bango. Ma sœur Manuela Kitoko, ma sœur, fais très attention parce que nazomona surménage ya makasi. Nazomona surménage ya makasi. Fais très attention. Fais très attention. Tu es vraiment visé. Dans le monde spirituel, encore dans le monde des esprits, tu es visé, tu n'as pas l'idée. Maman, le Seigneur t'appelle à la repentance. Sur notre lobia mabema kasi. Lobia mabema, non, on a surménage. Non, on a l'eau mot du genre dépression, il y a makasi. Que tu restes retrouvé. Na isika batoma boma. Et Dieu ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça. Il y a un moment où interpellé yo. Ma sœur, rentre auprès du Seigneur. Nzamba na posa na yo. Et tu dois le faire aussi vite que possible. Trouve-toi un homme de Dieu et yamalamu. O vomazakat na bonzambe. O ako encadrer yo. Tu dois donner ta vie à Jésus. Ma sœur, tu dois donner ta vie à Christ. Na obeta vraiment c'était. Ndeko na Manuela Kitoko. Ndeko na Manuela Kitoko. Tu dois donner ta vie à Jésus. Amoni lo moi déjà dépression, surménage ya makasi. Ya makasi, fais très attention. Quand on va mikolozo ya bandeko il fallait n'attendre un verset moko avant d'introduire ton banda juste pour nous éclaircir peut que les sabato rôle ya prophétie. OK? Parce que bato balinga ko interpréter ma tellement mabe. Ce qui to monara mingi o kana o ba pesi prophétie pour na mutu songolo. Nzamba solo ba keba na likambu boye. Sinon te mabe mo songolo ko kome koya. Sinon te liwa par exemple o ka bato bazozela moto akufa.
so moto akufi te oh non alobaki kutu mbula osila te moto akufi non 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 c'est pas ça prophétie yana po ya koboma bato te non 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 moko barole a prophétisa mpona koavertir Dieu avertir il avertit en disant que keba na likambo songolo pakala to soko osali eloko boye te mabe koya mais si la personne se répand et c'est clair que mabe kokoma te parce que raison on nzambe azopesa le message eza mpona kopekisa mabe wana ekoma donc c'était très important nameka koéclaircir to koéclairer eloko wana koéclaircir bandeko likambo wana parce que mingi tozala kokaa te alobaki kuta kobela non 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 nzambe ana te po asala bato mabe ça c'est pas Dieu au contraire nzambe azalaka nane po avertir mutu na mabe moko ta mosu elingi ekomela ye epo likambo na ekoma te nzambe azoyebisa yo ke fais très attention parce que eloko mwa mabe eza liboso na yo soki okontinue na vie ya malamu te ou encore so osala eloko songolo pakala te mabe wana ekokomela yo c'est ça et ici c'est pour avertir majorité ya bamessage oyo eza mpona koavertir prophétie eza mpona koavertir prophétie ezalaka mpona koédifier prophétie ezalaka mpona excusez-moi en fait prophétie ezalaka na baobjectif nango voyez eza nde bato bakaniselaka yango te non 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 c'est pas ça c'est pas ça et là c'est pour édifier surtout avertir bien-aimés et en même temps les édifier parce que vous savez nzambe akoki kopesa message ya kanda par rapport à likambo songolo pakala mais eloko confirmer bino que c'est Dieu la plupart ou la majorité des cas bien que eningisi yo ta mosusu mais tu sentiras la paix en toi tu sentiras la paix en toi et tu sauras que c'est Dieu qui est en train de te parler concerné bango moko tant ba message oh le Seigneur m'a dit ils seront interpellés c'est ce que le Seigneur m'a dit donc vous qui vous suivez partagez seulement pardon bo fingate bolo babilobela te parce que vous ne savez pas ba vie bandeko bazo vivre entre les quatre murs vous ne savez pas bomona bango na bilili bolala na bango te boliaka na bango te donc ba message eza ba message na bango ya ba message na bango et bango moko ba concerné tant ba oyoka ba message oyo bango mo ba miyebi et ba ko se retrouver et j'avais dit que non mentionné pas mal à Bakombo. Peut-être je ne saurais pas faire ça pour Nabatounyonso. Mais néanmoins, ce qui est vrai, toute personne sans exception, ou dans un monde à rendre, le Seigneur t'interpelle et t'appelle à la repentance. Avant de la koshite, oh là là, j'allais parler de qui là? Oh God. Nzamba Songa. Nzamba lobaki kaka ndenge boyokaki. Ba o ba koyoka et ozali pamboli mais ba o ba koyoka te il y aura des conséquences il y a malamote et le Seigneur m'a dit parmi vous il y en a ba na semence nzambe Bible zoloba il y en a ba oyo ya bergerie na ba kotite bazana nous parmi et bato bazo yenga bazo bunga mais baza pe ya bergerie parmi vous bana nzambe baza basali na nzambe bazali et ba ozala interpellé mais les incrédules il manque pas bazape bazali pe et Dieu m'a dit ceci ba ondircir mitema ba rozala cause ya robika ya ba misusu batikali donc toute personne oyo ako rejeter message oyo ou encore ako continuer na mambo nzambe apekisi akutana na nzambe na nzela na ye
et makambo oyo ya komona to makambo ya kokutana nango ekozala raison oyo bamisusu baobongwana parce que ezala babiloko moko ebombama te na miso ya bato. Ça sera nde toloba na lingana na poisa. On verra ça. Et c'est juste après ces messages. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Yango na kwa kobomba message ote. Fallait le parler ou encore fallait le dire. Nde na ko ebisa bandeko na ngai. Le Seigneur vous appelle à la repentance. Je prie par le Saint-Esprit dans ma simba mitema na bino. Que vous soyez interpellés, comprendre que Dieu a besoin de vous et que vous puissiez changer. Oakoyoka gloire à Dieu. Oakoyoka te akutana nzambe na nzela ne. Surtout ba oyo ba moni ke ba onde ba mitu makasi ba bilombe parce que ezana ba balobi ke ba otika rando te. Gloire à Dieu, vous allez rencontrer Dieu na nzela na bino. Ndenge Saul de Tarse akutana na Yesu. Vous allez rencontrer Dieu na nzela na bino. Et bosa rando na ye. Bosa rando na nzambe. Yana ndeko mo aza précisément na Kinshasa. Na otanga kombo na été. Ouais, na otanga kombo na été par rapport à sensibilité à message. Il y a moi si. J'ai vu des choses pas trop bien dans ta chambre. Précisément na sambetu na yo. Quand on nzamba zo senga bo se repentir parce que ça va tourner très mal. Et ça va retour. Qui c'est ça na wana? Qui c'est ça la bon toyebi? Qui c'est souka na oka biente? Ya au monde vous avez besoin de Jésus. Parce que au monde muto na Yesu te. Vous exposé. Malgré bat basimba qui se basuka mabe oke simba. Pourquoi? Parce que ça sans protection. Nana ngwa ebité na mokilo ke muzunyo sa simba qui sa suka mabe. Mais pourquoi les gens touchent toujours au fétiche? Voyez un peu. C'est ça les dangers ya ozanga nzambe. Ya ozanga Yesu. Makomi ezolo baso nzamba batel to zo batela na pamba. Misusu bozana vous avez des protections. Vi mondo bokota boyebi ke ba retour na ba makambo belé ezali. Bata ba mauvaise foi bazali. Mutoro kende pas salo mabe kande to koka na ba voice abwakelo maladi abebisa yo e bokenda koluka ba protection. Ba protection na bokenda koluka memela bino ba makambo belé e suka na ba protection te. Parce que c'est ça le diable. Wana nyo se za piège. Alors l'action est là au mobo. Ah, o monate ke, o monate ozo monate. Na ozo monate wana tango yo po ah, effectivement, OK, d'accord. Ne place à ozuela yo mutambo. Vous avez des protections. Bamsu bana basinga na baloketo. Babilo qu'on a quoi apporter bino bilorote et l'orote au contraire ça va vous détruire. Et déjà ça commence à vous détruire. Déjà, ça commence à vous détruire. Mobati ni malamu zanzambe. Protection est bien zanzambe. Bible Zoloba. Nul ne ravira celui qui est dans ma main. Personne. J'agirai et personne ne s'opposera. Ma commise Zoloba, je crois, la psaume 91. Que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 1. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Ah oui. Yenda leki. Banza minyo soba ko exister na mokili. Et c'est lui que vous avez besoin. Bandeko na komi na ko chité. Je ne serai pas trop loin. J'aime pas commenter sur la prophétie. Na loba o na yoki. Et na loba so lobi na loba. Les amis, vous savez, certainement bat baroloba bon. J'ai pas aussi besoin de toutes les façons. Nzamba ba nous copier ça en message ya batu. Les lotés. Surtout le message que moi je reçois, c'est par rapport au ministère que j'ai parce que mon nom tout ana ndenge nzamba travaille en aïe. C'est plus le message des hommes des serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu. Mais en aucun jour na lekana o na émission o na loko songolo pakala
à part la seule personne, on a bengana pe sa message, déjà frère Michel Bakenda, l'année passée, je crois. Bah, comme il n'était pas disposé, il ne voulait pas. Nde na leka na chien na chebi sur télévision, na sa message. Je donne pas de messages. Et surtout sur Babisinga na pesate. Je n'ai jamais donné de messages. Ba message ebele to mona ka toyo kaka bat ba pesaka o mosel nzambe boy ba moni azongisi boy asali boy keboy. Abimi boy, amati boy, akoti boy. Na mawa pe na ngolo nzambe. Personnellement surprenant angate parce que na yebiango. Mais en aucun jour na leka na roloba pourquoi parce que na zoa permission te. Faut faire très attention. Lorsque Dieu nous donne des messages, ils en ont pas raison ou appeler cela un message. Il y a de ces messages là, nzamba zo lakisana yo kaka état d'âme moto. Azo biso monié, talazaboy. Point barre. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Par rapport à la personne. Soki aza nkoi par exemple, abima na poso meme. Nzamba biso monié aza nkoi, abima na poso meme. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Le Seigneur juste avertit. Peut-être tant mususu olingaki oluka okende ko ça l'alliance naie to okende ko parrainer je sais pas moi ndenge lelo ekoma et le Seigneur pour nous préserver grâce au yozanango à la kisio enfin que ozana ba garde il te révèle il te montre il te parle point barre ezana ba message musu nzamba pesaka apesi po obondela pona mutu apesi à la kisio abiso tala prie pour la personne. Dieu me donne des messages des fois j'ai pris pour bakolo nango sans que baye banga sans que na benga bango sans que na luka bango. C'est ça. Il y a aussi des messages que Dieu donne pour que paie sa montre la personne. Tam sunza malobi nae azoyo kate. Et le Seigneur te parle, vas-y, que no loba na mutulika msongo lo pakala. Vous voyez un peu. Donc, le konyon sote nzamba la kisaka. Toi lo barande lingi ko loba il faut ya ko loba ngo te. Ya mon bato belé, babena babitumba na bavi na bango. Si Dieu te demande d'aller dire quelque chose, il sera avec toi. Et peu importe où koya, puisque za yende mutatindio, au back you up. Mais sur atindo que no lobate, tu vas te chercher des problèmes. Et à peine ba message msunza malakisio atindio po bondelati à lakisio kaka. Par exemple, moi j'ai à prier pour na ba groupe ba sel na nzambe moko. Clique ya ba sel na nzambe moko. Ba na mboka na biso. Ba sel rapé rage na média. Batu ba yebi bango. À chaque fois ba sel ba réunion na bango na ebité prophétique tout ce que vous voulez. Les gens les appellent de partout et ba sel ba impact à saranate. De ba monaka na ndenge ya jeté. Ana Congo bengi oza na ebité na fin ya end. A biso bisiko oza na place oza na kata chambre et là on eza tout autour na yo. Pembe oza na nini? Oyibete bo solate bo betali solote. Mais cela ne veut pas dire que so mutazo peso ba précision. Toi zo lo banoli kamosongo lo parande linge lo bake aza ya nzambe. Et là bato belé ba se trompe pas. Yango moni discernement est très important. Et j'ai eu à prier pour ces serviteurs de Dieu. J'ai eu des attaques et des combats. Na bato mususu te. Bango moko nde na mona na ndoto. Vous voyez un peu. Nzamba tinda ngati. Nke luka makambo. Donc faut faire très attention. Bandeko bozo rappelle des fois ba message ya bato. So nzamba biso yo loba gloire à Dieu face parle. Mais so nzamba tindo ke no loba te. Faut que no loba pété. Et puis attention nzamba tindo ke no loba. Zo attend. Médite sur le message. Et c'est nzambe ba orientation. Comment est-ce que na circonstance ni pour na moment ni no ke no loba message. Et ça un message mususu o ke no loba ngo. Effectivement falo loba mais tam so loba on a mauvais moment. Ça peut aussi te créer des problèmes. Dans un mauvais endroit, ça peut te créer des problèmes. Et dans la manière où on peut sceller les messages, ça peut aussi te créer des problèmes. Monde prophétique est très glissant. Il y a un moment où je ne me précipite jamais. Dans l'obahate. Si Dieu ne me dit pas de parler, je ne parle pas. Si je parlais, bandeko, c'est parce que le Seigneur
veut que je puisse parler. Et le Seigneur a insisté. Bande kobo bimala monde rando. Et quoi apporter bien le au contraire, ça va vous détruire. Et le temps est venu. Oh, si vous ne changez pas, malheureusement, vous allez malamoter. Vous allez malamoter pour vous. Et je crois que Suka Awa. Je ne sais pas si ce qu'ils ont à Bossani. Dommage. Il fallait peut-être na coma. J'ai fait une erreur. Donc, ouais, il y avait des noms. Oh, il y avait une particularité. Il y a ba combo, il y a bandeko anabo. Je fais oh na kokaki. Le Seigneur vous appelle à la repentance pour la 1e fois. Bandeko bozala monde rando. Nzambe anaposa pour changer. Surtout pour pesa ba vie na bino na Yesu. Yenda comme maître na bino. Pour se débarrasser na ba amulette. Na ba biloko bozala ngwa mike wana baba je sais pas ba gris les bampungu tout ce que vous voulez. Baba singa ba loketo. Trouvez-vous des hommes de Dieu dignes. Pour rebonde la pour na bino et surtout ba encadrer bino parce que délivrance ba battre la ango. Il ne suffit pas seulement que yo tubeli ba bondeli pour na yo et sili wana po zongeli vi na yo non. Délivrance ba battre la ango. Vous devez fermer des portes, rassurez-vous que et Satan rozonga te. Toi kokuta ba porte au fungama te pardon. Ouais parce que soit kuta ba porte au fungama et comme amabe koleka. Citation comme amabe koleka. Donc, repentez-vous. Trouvez-vous des serviteurs de Dieu dignes. Oh, bazana nzambe, babonde la pona bino, et ba encadre bino. Bandeko nyonso bwana monda rando, kande na episa bino que je ne saurais pas citer tous vos noms, bino nyonso je ne saurais pas citer tous. Mais bomi yebi e bato bayebi. Donc si fona tanga peut-être na otanga Gloria Olangi, na otanga Yvette Kalombo, na kotanga Karine Mokonzi, na kotanga je sais pas et bande comme sous on tangi pe bakombo na bango na ba message na pesi na otanga Saratola na kotanga bomiyebi donc c'est pas la peine. Les amis, c'était ça. En tout cas, na lobi ebele j'espère, na lobi mingi une quarantaine de minutes ebele. Ouais, je vais m'arrêter là. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous bénisse surtout. Qu'il vous oriente na maboko ya bato malamu o ba kozwa soin na bino na ba berger o baza digne ya ko encadrer ba mpate et pendant que babanda ko pesa ba précision ba kombo à la fin on me dit yebisa bango basala lokola Clarisse Lizarazo. Je sais pas ce qu'est devenu cette sœur mais je serai obligé de la chercher. Bandeko baroza un numéro na ye botine la numéro na ye balobi na ngai loba na bango basala lokola Clarisse Lizarazo. Nayebi te ce qu'elle est devenue aujourd'hui mais ce que je sais et nayebi ke ndeko mwasi wa bongo la motema toyebaka ye na réseaux sociaux na banti valeur na bamambo ya salité na mambo ya kitoko te kosala baémission na sa bakwiti mais j'étais étonné un jour namona Clarisse aye azolobela elle parlait de Jésus et transformé et elle avait un pasteur oh ben elle encadré. La dernière fois que j'ai suivi cette sœur je crois Isaki na et là au moins Noli Tambo et là au moins je sais plus ou moins 2 ou 3 ans passés et puis après nayebi souté qui c'est qu'elle est devenue en tout cas à s'effacer complètement totalement bunga. Ouais, c'est ça Dieu. Lorsque Dieu veut travailler avec une personne, à transformer, à pesa ke forma sika. Et à olongolo image au bato bayebela kio. A peso image sika. Et à olection na banzela ebele. Cette sœur était vraiment transformée parce que na mega koyo ke muke ce qu'elle est devenue encore ce qu'elle avait enduré. Après sa repentance, j'ai glorifié le Seigneur. Naza sûr et certain, aza toujours dans na makolo à Yesu et dans la bonne voie. Nazo bonde la nzamba batela toujours kondima nae. Et si vous avez son numéro,
botindela ngango nakomeka koluka ye j'aurais le parler nameka koluka ye. C'est ce que j'avais écouté. Basala lokola Clarisse Lizarazo. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. C'était ça pour aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire que Norbanoya quand on a prophétesse et on peut savoir un message parce que c'est ce que les gens croient. Chaîne moi ba prophétie qu'on a o prophétesse moi on a so na yeko loba ndenge kana utu ko yebisa bino eza parce que ba bisenga parler kino loba na bango. Ouais, so ba bisenga tena loba na nga loba te parce que c'est pas la première fois na zo ba message pour na bato. Les bateaux dans les réseaux sociaux, ba pasteur, bateau belé. Donc si je suis venu parler ça parce que on va parler. Donc bref, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse mes frères et sœurs. Nzamba lingi bino mingi. Et ana posana bino. Tosuki a pona lelo. Et quant à moi, je vous revois prochainement. Bo s'abonner massivement na chaîne Nabiso. Surtout bo partager ba lien Nabiso. Vous ne savez pas beaucoup biki ça. Banani. Et parce qu'on est là plus pour Natoli. But to objectif auto salela chaîne Oyo, c'est pour conseiller. Pourquoi? Simplement parce que Bible zoloba trône ils a affermi beaucoup de conseils. Conseil et ko baby sa vie à moto. Conseil ko bongi sa pe vie à moto. Et biso tozo pe sa toli kati na bonzambe ou encore selon Dieu. Pourquoi? Simplement parce que moto akeli moto ya nzambe. Et pour au succéder, tu as besoin de ce Dieu à orienter. Yango moni tozo lobela nyonso sans exception. Parce que Dieu s'intéresse à la totalité de l'homme. Libala, mam nyonso ya vie, tout ce que vous voulez. Et nous venons conseiller selon Nzambe. Que dit la Bible? C'est quoi la volonté de Dieu par rapport au mariage? Par rapport à la situation songolo pakala, par rapport à ma moto bika na société, par rapport à ma mounio sezoko leka, par rapport à ma mounio soko salema, nzamba lobi nini. Et soki o sali volonté nzambe, nde konanga, nde oko vivre bonheur à solo, parce que mutu aza produit nzambe, ezaneti Mercedes, mutu akeli Mercedes, mutu ayebi fonctionnement ya Mercedes malamu. Akoyebisa yo ke moni po eumela, to po o garder moteur nango malamu, tandingo ko entretenir ango. C'est comme ça avec l'être humain. Mutu akeli mutu ya nzambe. Et pour vivre vie moro meilleure, bonheur, joie à vivre, on a besoin de instruction en nzambe. So lobo vivre vie o na mokili o selon yo, ndenge yo zo monela po zo kanisela. Ndimela ngai échec na yo ya musika te. Oui, parce que mutu abiangami atambusama kolanisa makomi na nzambe to pe a sala volonté ya nzambe a vivre po na nzambe po asepela parce que yende mutu ayebi yo malamu ayebi so na omoni yo tel que toi tu es là à cause de ça pose à la bien, pose à la erreur, tu as besoin de ça ou encore il te faut ça. Vous voyez un peu, c'est ça. Et on monnaie c'est important na mutu aza na nzambe nzamba solo Yesu ya ndimela Yesu apeso esengo ndimela Yesu apeso bonheur apeso kimia ozoluka to po wanango nyonso ezana ongali kama circonstance Nathan. Oui, peut-être au passé bon moment difficile olobi ke non asambela mondie mambo zotambola te mama nanga papa nanga yana ongali kamba temps eloko nyonso eloko na eloko ezalaka na ngonga na yango ata nkona soko loni obukaka même jour oloni te ni jour elandi faut tikela yango temps et germer epola mbula ebetela yango moyi ebeta yango mopepe ebeta yango mpona nini po ebima et puis na moment opportun bobuka. C'est comme ça avec la vie de l'homme. Bato bazo welisa, bato bazo se précipiter. Malheureusement, baose la tenter.
yango moni bato belé lelo ba se retrouver na ba mauvais endroits et belé lelo ba se retrouver en train de faire ba mauvaises choses to mambo a de nzamba destinaye yango te ka likolo peut-être aluka kowelisa. Sois patient. Taïla Nzambe. Ba o bazalaki lelo bazate. Ba o bazal lelo lobi wa ozalate pour dire que succès est à la mandat. Et mandat mo est éternel na mokili ezate. Eza juste le kambangonga. Ton tour viendra, ton temps viendra. Ba olobela yo pe. Wana tino welela te. Wana tino simba kisite. Wana tino sala mabe moko te poko mabisiko zokano koma wana. Tikela Nzambe. Aibi ndeni a jouara babaji. Aibi ndenge nini a manipulara ba bouchon. Pona okomisa yo bisiko esengeli koma. Confie-toi à l'Éternel, Bible Zoloba. N'y applique pas ton intelligence pour la réussite. Koluka tout prix te au gagné mbongo. Parce que la richesse se fait des ailes, dit la Bible. Motumota kufa amema bomengo. Nana wa kufa bakunde na mbongo. Nana kufa bakunde na bandako. Nana kufa bakunde na bozui. Azate. Toi qui na mokili mabo opamba tozonga mabo opamba. Vanité de vanité, tout est vanité. Makomi ezolo balitomba nini na moto azwa nyonso ya mokili na suka perdre âme na ye. Tu peux tout amasser. Lelo koluko welela ozo welela wana. Okoma bisiko ozo koma. Okoluko sangwa tout prix. Mais lobi na yo. Kobosana te osamba. Parce que mutatio na mokili eza Nzambe. Et yana but to tina tilo na mokili. Autu na yo. Na tinda kyo na mokili. Osali nini. To sala nini. O rendre ba compte. Et mabe oyo zo sala. Et ko rattraper yo. Malheureusement, il est trop tard. Et on peut s'attarder. C'est le moment d'arranger avec ton Dieu, avec ton Créateur. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Abonnez-vous massivement. Quant à moi, je vous revois prochainement. Merci beaucoup. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu.